Yo Jomak keba na yo ozali kotungisa keba. Yo Jomak keba na Buzz. Yo Jomak keba na yo. Yo ozali kotungisa. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Bote mingi na bino bande balandi ya Kimbangu 21 ayezolo ya bino Jomak. Boyoki na uti koyemba nzembo ya Jomak. Mingi na yebike boseki, mais na lobaka na bino mikoleleki ke na makambo ndenge eza kosala manakata lingomba papasi moyimbangu. Na kokamwa te soki boyoki mutu moko azwi nzembo ya Jomak. Yo kam sangai te. Po ba jara banzembo oyo to yoki na 2019. Uruboya. Mais na lingi bozala série. O bazana bana ya mike bazana ba choral benga bango ba ya kolanda émission yo et vous allez vraiment très spirituel et très intéressant. Bon l'introduction te ezaka pona ko sexabino mais ezape na moi solo nango pembeni. Pa matin na 2019 na ba na bino lelo yo soki mo événement mo esalami ko mona moto ake asali nzembo. Moi événement moko tokaki nzembo ya mama Nsalulu wao. Ngai Nsalulu bana bopesi ngai mbeka, bana bopesi ngai mbeka, ngai nazali mwasi ya libala bomema ngai na nkamba, bana bozuwili babe, ngai nkipa vita tumba makina kombo kimbangu fula mwana, ye wana amemi mwana na koni. Koni wana ekeili felo. Koni wana ekeili felo. Ozoka banzembo? Nzembo oyo ya Mama Kulutu nazwaki yango le 21 février 2014 na 1h40 minutes. Bana bopesi ngai mbeka, bana bopesi ngai mbeka, ngai na jali mwasi ya libala bomema ngai na nkamba. Bana bosimbili babe, ngai Nsalulu, miso mabino banso bana butala kuna na sanza, ye wana amemi mwana na koni, ye wana amemi mwana na koni, koni wana ekeili felo, koni wana yango boko tumba mela. Papa Kisolokele aye pesa nga voix base. Mwasi adangenda dia lungana bango bafandi na nkamba. Mwasi na ngai Kisolokele bolingi yakende boumbu. Nasimbi fimbo libende. Ozoyoka banzembo na 2019. Mene na lobby to tsema kama so pembe to masiko sérieux hein to za la sérieux siko. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Na makambo mingi zo salama lelo na kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Otali banzembo, otali bizele ya bato. Mbala mususu koya komona lobi, est-ce que lingombo eza pena lingomba molimo? Toko bosa na penza. To bosani? To lobi, est-ce que penza lingomba o eza lingomba ya molimo? Ya mweza l'ernion c'est important lelo na 2020 hein. Ne bandeli ya émission à sika na raisonner qui na kosa l'émission nini. Mais na mona que émission to sala fois de la spirituelle. To lobela spiritualité ya kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu. Surtout na makambo etali banzembo. Na kati ya lingomba na biso. Banzembo ezalaka jamais composé. Banzembo ezalaka inspiré. Ezali na bato. Oyo ba pesameli badon.
ya kozwa banzembo bamisusu balotaka yango bamisusu bayokaka eza na baforme ebele bato bazwilaka banzembo lelo oyo na makambo ezosalama na kati ya lingomba papa Simon Kimbangu bano bazobotama lelo omona mwana moko boka akoti koreki ayebi pena tina ya koreki te akoti na koreki akoti na faki akoti na groupe moko ayebi tina na ngota azokende na ye azosakana azoyeba te koreki ezali choral nini mwana koreki azalaka ndenge nini ya ona lingi lelo bolanda parmi ba inspiré ya kati lingomba papa Simon Kimbangu oboko yokawa aza inspiré moko lokola bato musute azwa banzembo ya grave banzembo ya makasi oyo surtout et ozalake même mata oza na situation ya ndenge nini soko beti banzembo wana papa Simon Kimbangu ya mbango eza ngai te ezali maloba papa de ngenda yona lingi bolanda na mo interview moke asalaki na bandeko ya Kimbangu TV 2 esalama na wana mwa bambuleleki mais na lingi bolanda papa Manzwangani ye mutu azwa banzembo lokola alléluia o papa de ngenda bande kolobela nzembo na biso ya victoire alléluia papa Manzwangani azwa banzembo lokola enzambiame umpuluza comme ça boyo kayana ka mwa muke ya liboso na koloba vraiment alinganga mingi pozalaka chaque semaine plus ou moins 2 fois akobengisa ngai na koya kuna kaka pour rien pour mona kaka nga et puis atikinga na jongi na ngai tangu swa wazawa ko zonga yi na ba place musu na vandi bo itamu sa osala musala omona na mona pas ditela ye o abayeba ki pas ditela koya o papa o bengo ba ko zonga na voiture na ye wana na kota na mokota na ko vanda na vandi ti tamsu 0 heure atikinga na jongi na ndako donc na zaki vraiment ko comprendre te mais souvenir à kitoko yonga na tikala nango oyo ke banzembo ya ngai na lingomba vraiment ezali kolelisa papa et puis na kati ya lingomba soki na tele bien na papa zako bimisa na tikala omona mutu te ke papa aduma loba zako loba abimisa mutu neti to modu nzembo abimisa ye na miso ya bato mais ngai esalama ya mingi ba voyage na kati ya Kisasa soka tunika nzembo ya nani waza wapi ayawo na kobima ti wana na kati ya ndaka nzembo na kovanda na ti ya kosisa maloba ne bongo na ke ko zonga na place na ngai wana ndeza ba souvenir romantique na ngai nzembo wana mutu apesa ngo vraiment émotion zeli papa to kendaka plateau de Bateke to vandaka kuna biso to salaka na une semaine papa surtout yekusa na yekusa nzembo wana kuna na kati ya groupe après papa yaka koya yaka kotala biso toye kokuta na ke toye koyemba liboso na ye koyemba toyembaka na ba 15 heures et après toyembi tomoni kaka papa bandi kolela abandi kolela tanga djuma loba alobi nzembo yo soko yembi yango na tango bandi kaka koyemba yango tata azalaki wapi ata azalaki kosala nini akuku ya mbala moko ya kotala eloko nini oza kosenga donc alobai kama makambo ebele wana après na pokwa tanga bandaki kosalisa ngai na vandaka na kati ya groupe place vandaki ayi aluki ngai koya alukaki ngai na ye ti epai azalaki na fukami pembeni na ye eloko ya extra na monaki personnellement Kamsa Kinga adui afungoli ba bouton na ye ya abakos akamati mutu na koti na kati ya sa ya nini naye donc na vandeka na plus de moins na salaki 30 minutes na kati ya abakos naye après aye ko tianga lembo tango asilseki po bat nyuso azaki ko salisa na tango wana bazalaki koya za okende pa bato te bato ifuba ya epa biso tozalaki donc eloko nde ya kokamwa nga na monaki na nzembo wana banzembo na koloba sur 3 quarts ya banzembo oyo nga na dzwa na koloba deka ezalaki banzembo oyo papa azalaki kolela po ngai banda na koteli na lingomba na bomwana
natikala omona papa lela te na mai ya miso vraiment ke babanda kolela boye pamba mais na banzembo ye azala kopesa ngai vraiment azalaki kolela ya mingi donc ezalaki donc soki abandi koyemba yango kaka eto toyembi yango ati ezala aza na kanda ya ndenge nini ezala siliki ndenge nini soki koreki koralo ya ngai epai ya bana ya bakimbangiste soki toke koyemba liboso ya papa azalaki kaka kobima azalaki ata aza na pasi ya ndenge nini soki toke toyembi na banzembo ye aza kopesa ngai ofumona abima donc wana nga nayebi te ye nde moto ayebi ntina nini ye azalaki aza kopesela banzembo wana mpo ekwa enfin kobikisaka mwa bato ebele na kati nzembo eza ebele donc oyo ezongisa makanisi donc eza nzembo par exemple ya tatado mbilaku yambo ezali nzembo wana nakanisa yango tokendaka nkamba tovandaka toyembaka yango plus ou moins nakoloba 5 heures du temps quelque yemba pendant 5 heures bando fukamaki papa aza kosalisa kokotisa bato na kati ya kilongo bokata te bo donc il faut boyemba so bo dimne ton abimi atali bino bo matis donc olembi mais oza koyemba ngo kaka donc nzembo wana personnel ba na lobaka ke ezalaki na eloko mosusu donc na ndenge ke papa alingelaka yango vraiment mingi donc namonaka ke ezalaka etikaka kama souvenir na motu na ngai Akado Milaku Yambo Okela Gizikivu Dula Kwange Yenta Amyame Ukulu Zadonzamyame Ngeye Fumu Mukenda Zaku Ngeye Ututo Mesa Takado Milaku Yambo Okela Gizikivu Dula Kwange Yenda Amyame Ukulu Zadonzamyame Ngeye Fumu Mukenda Zaku Ngeye Ututo Mesa Zamyame Ukulu Efumu Basizame Yendo Onwa Mentata Ilakangu Zamani Fumu Douloloka Yasi Kila Musilwaku Ngeye Fumu Mukenda Zaku Yo Utuvuluza Yasi Kila Musilwaku Ngeye Fumu Mukenda Zaku Yo Utuvuluza Zamyame
On a au Italie problème il y a inspiration banzembo. Donc banzembo ils ont l'inspiration, ils ont ma catégorie épelée. Inspiration ils allaient et l'eau teke ndenge bamsusu balobela ki composition. Na lingomba na biso ba to composa banzembo te. Na lingomba na biso banzembo épelé zomaka na inspiration. Inspiration ou lobini. Donc ezali na basens bamsusu batulaka banzembo na koyoka bamsusu batulaka banzembo na ndoto bamsusu batulaka nzembo na komona. Donc bamsusu ezali système msusu oyo ngai mona ko expliquer bien te ezali automatisme moko ezala ke esprit moko eza kotinda yo oza koyemba nzembo sans le vouloir, sans oyeba ke ozo koyemba nzembo na volonté na yo moko. Mais okoya koyeba ngo après soki nzembo esili wana tango oya komizongisa yo moko na bonzoto okoyeba ke nzembo yo nazali koyemba nana yemba mate nde wana okoyeba ke nzembo yo na tui ya kozo. Mais pona ko expliquer yo nini inspiration ba nzembo muto ya zwaka inspiration ba nzembo so azali kozwa nzembo akoki kozwa 10 nzembo na 5 minutes, tandis que na composition nzembo muto akosala po composer nzembo akosala journée moko tamsu 2 jours tamsu même une semaine pour composer nzembo. Mais l'inspiration akoki koyoka neti oyo bayoka kaneti ngai dans 5 minutes na kozwa 10 nzembo na bavoix nyonso mpo na ngai nayokaka ya koyoka. Donc na vandi boye okoyoka matoi efungwami nazali koyoka. Donc bakoral eza koyemba. Donc na kozwa ngo rapidement kotikala na mémoire na ngai dans quelques secondes na capter nyonso. Oh,
nzwanga ni ndenge tochi koloba yo ozalaki mutu moko fale batia yo na monima moko boye pamba te soki totalika na recueil ya banzembo na yo eza na kashi ya ndenge mosusu tomoni nzembo ya Alléluia nzembo wana pe papa alingaka yango mingi ezwamaki epa na yo okokoza na historique ya nzembo wana. Bon, nzembo wana lelo baye faki prepare nzembo nangai soko batu wana baye toko ntine na nzembo na biso ya kuyimbisa bino izali isika wana na kulimu labinu yango na ndute pamba te izali secret toko moni yango na miso. Mais je voudrais faire jouer un petit morceau. Ce petit morceau-là, ça vous concerne. On va les traduire plus tard. Musiciens, mettez-vous en ordre. Je viens. Et si vous me permettez, je vais vous quitter quelques minutes pour aller diriger un peu le fanfare, si vous voulez permettre. Fajoye! Baye Sokuroyete! ndenge na lobi eza nzembo ya liboso te ya ejomaki ya langue po banzembo ya langue bandaki donc nakoloba na kati ya lingomba ya kintwadi moto ya liboso oyo ajwa banda banzembo ya langue ezanga donc na banda banzembo ya langue donc na kinkewa tokendaka kinkewa papa tindaka biso tokende kinkewa tokendaka mpona kosala mosala kuna na bana basi na bana mibali kuna banzembo ejomaka ba ushungu yungu ishang twamaka kuna tozwaka banzembo ebele na badunzembo mosusu mpe bazalaka kuna mais bojongi na biso papa abomisaka eloko mosusu ndenge toyokelaka papa alingaka koya komona na biso donc papa Simon Kimbangu alingaka koya le vendredi wana po aya akutana na biso boye ndenge oyo nakoloba ezalaki na monoko ya ye moko papa talobelaka biso siko on dehors ya banzembo kokozwa mpe vision mosusu te pamba te tomoni ntango bokendaka na bakoloni ozwaka schéma moko boye nayebi te soki ezali ya voiture soki ezali schéma nini wana mpona makambo ya future.
ezali lipe bongo. Bon, wana ndenge papa alobaka. Donc ok, ba Nzembo baba savant. En tout cas bon, nanga personnellement o elobi Nzambe ezelo kotembe nangai na likana betape wana. Pourtant tozaka na plateau tokotaka tozalaka na 6 000 o tozalaka kuna. Tozwaka ba schéma lali boye ba ko la kisoki tala boye sala boye dessiner boye oyo eloko boyeza pona boye donc na tongo lamuki odi lokwa na yebi comment ko dessiner na sali ba dessin na sali ba croquis nyoso o to joka nto pesa pa papa yende mtabomba ngo tentole ba kino lelo ozwa kaka banzembo. Ouais, kino lelo na joka banzembo bien que à tout moment mais de temps en temps souriez et zomaka neti balika bona ngai et zomela kaka na potawa belé monsieur Jamilaka na poto avec en Afrique pour na tinda souvent ba bande cassette en Afrique alors la chorale les a vraiment makasi mingité donc na tinda mingi en Afrique et pas ba meka ko yeye ko lango kamomuke tiko banzembo tango zwa kango et yaka avant événement ou bien après événement banzembo ya ko zwa personnellement et ba prophétie o ezap na côté prophétie et yaka avant et le baranan makambu o eko yako salima après mais yaka après l'événement na ngai ndinga yebeli po banzembo belé ya lingombo itswa makambu msuto ko mona lelo so laneli banzembo se yemba makala mais eza ko lobela makambu yango to ko vivre lelo donc nana mona teke nzembo événement yé bon ya ba misusu na yebité pour le moment pour ba Nzembo wana kin to di ba comme belé biso na période na biso papa tango apesa biso test ya ba Nzembo a bengsa biso nga kanisaka ke to ko ay ko zalaka ba 40 ou bien à 30 même ko le test wana zalaka to komaka 400 alors zalaka papa yi moko so ye a duyo l'équipe boso donc moko liboso oyembele Nzembo o yayoka et puis azalaki ko succéder ce qui a talio kaka boye tango bandika bikende ko vanda jonga côté kuna keno vanda la kuna donc musu atanga temso hotel mika kamwa bi yopo su jo Nzembo banda umbulani donc to zalaki wana zalaki test zalaki kolega donc yemo kam tayebi ke oyo ya lokuta mais biso na expérience déjà to zanango na ko sentir déjà que Nzembo yo yemba mais non, ça ne va pas. Bandeko nakanisi bouti kolanda papa Manzwangani.
lelo yo nakanisi bo comprendre que na kati ya lingomba papa Simoki Mbangu ezalaka masekite makambo na biso ezalaka makambo ya molimo lelo yo nezaleli bakimbangi so tokomi na ngona mokili tokomi kolakisa comme si lingomba eza lingomba kosakanela muta kofana na kwa moko boye a composer nzembo na ye ayena ngo bato pe bayembi na bango soki événement moko esalami allez mutuka ke kuna monika a événement oyo tika nzembo nango fo ezala chaque événement fo ezala na nzembo nango chaque likambo ko salama fo ezala na nzembo nango joma lokola bato balandaka ebele azo dénoncer ba makambo mosusu bato basepeli te nzembo ya Jomak pe kozala yo Jomak kebana yo kebana base yo Jomak osonga biloko wana elelo bano bazo ya sima o bazo botama bazo yebate lingomba oyo eza lingomba moko osakana nango te bato lokola ba papa manzongani bazo ba formule oyo eza peke a dessiner yango a komi yango est-ce que tozo profiter na babiloko wana nyonso yango wana nazo senga pai na yo kimbangi se siko zali to komi na 2020 ibandela mbula est-ce que to continuera toujours kosakana na lingomba papa Simoki Mbangu to lakisa bato mokili ki lingomba eza nango lingomba ya pamba eza ya tina te spiritualité to loba molimo lingomba oyo ezalaki tokoki kozala tosangani boye tobondeli to changer makambo ebele elelo ezaleli tokomi kolakisa na mokili oyo ke onire makambo yango ezalaki na mama malukuta ezalaka makambo ya solo te yango wana na oke musika te esika ozali na 2020 soki na choral bayeli bino nzembo bomeka kofimpa nzembo wana nasepelaka mingi na papa de la ville ya 3 egala makambo alobaka alobaki nini nzembo ezalaka soki nzembo na uti na nzambe oko sentir eloko moko boye et puis eza na logique moko boye nzembo euti pa ya nzambe eza na logique moko boye et puis oko sentir eloko moko wana ngai te ye mutalobaki masomo na bototo nyonso ezoyela biso donc ezopesa biso makasi papa po tosalaki séminaire ya censure ete banzembo nyonso biloko nyonso wana elekaka na censure tozwaki moko na chaque groupe to na chaque chorale toyebi ete nzembo eutaka na nzambe ezalaka boye oyo eutaka na nzambe te toyebi mpe ndenge na yango oyo ya nzambe ekoko contredire bible te ekoko contredire maloba na yo te il faut ezala na logique et puis ntango bazoyemba fo koyoka suki ya moto ezotelema mosusu suki ya moto ezotelema te kaka ndenge wana parfois logique eza te enchaînement ezali te bana bozali koloba bana bozali komituna ndenge nini tokokomela na kulumbimbi malembe 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 bana na ngai malembe malembe tokokoma osolenge tajalungala bango bavandi na kamba bosi na ngai kisolokile bondimi akende bombo nasimbi fimbo libende kibabila tumba makina komba kibangu fula mwana miso mabino baso bana botala kuna na sanza ye wana anemi mwana na koni ye wana anemi mwana na koni koni wana ndeke ili felo mais lelo banzembo tozoyoka ozomona nzembo ozoyoka nzembo eza na logique moko te mais bato bazoyembala bango parce que eza ta mosusu kotiola bato moko boye lelo banzembo ekomi na bamabanga na kati baangelo bapesi nzembo eza na babanga bozoka kombo ya moto na kati ya nzembo wana yango wana esika biso ozali tokanisa malamu eske lingomba oyo tozokende na nzela ya malamu bie tozokende na nzela ya mabe parce que ezali lingomba ya molimo tozalaki bato tolakisa na mokili nini oyo papa Simoki Mbangu aye kosala na mokili lingomba oyo eza lingomba osakana nango te soki ozali mwana oyo abotami nsima ya bapapa misato omonaka meme bango te lelo ntango okende na choral ozalaka na Paris ozalaka soki wapi tobosani na biso valeur to lokumu ya lingomba omona mwana aza mwana aza surveillant ayebi na ye te
qui surveillant ngo nga za ezanini tango ndenge papa de ngenda tunaka surveillant zali nani est-ce que bana mingi bayebi musala wana bango bazali ko sala soki bazali banani au moins mwana koreki azoya dimanche tala che ba tentir azuba biloko miso bakisi atondisi ba mesh mwana koreki aye dimanche na église polo alati efungwa mawa poitrine nyonso libanda mwana mwasi mwana koreki aye dimanche na église okomona pantalon pasuka azane rappeur mwana koreki aye dimanche na église suki ba rasta suki basala lokola neti ba Chris Brown ndenga mwana ka ba rappeur ya ba américain mwana koreki aye wana pe bo koreki ya mwana maman na yepe place azali éducation ezate mwana koreki soki ba dirigeant ba lobby balingi mwana ngai te mama atomboki ozomona biloko wana lelo tala esika tokomi spiritualité oyo tokoya kolakisa na mokili biso moko nanu tozobomango biso peut-être par ignorance toyebi tina nango te azalaka na koreki ayebi tina koreki te azalaka na jeteki ayebi tina ya jeteki te lelo même na eyembeli soko yoki koreki ezoyemba olobi oh nini soko yoki koreki ezoyemba olobi oh nini ozoyeba te eza jeteki eza dirigeant eza chorale ozoyeba lisusu te banzembo wana lere ezwamaka ndenge boyoki papa manzonga na lobi wana banzembo wana lere ezwamaka bazopesa ye na bavoi nyonso gamme nango makambo tu ndenge ya koyembela yango mais ekomi pai na biso nzembo akoreki ezoyembama lokola nzembo ajeteki ezoyembama lokola nzembo ya dirigeant ezalaki soki ozoya na centre lake ozoyoka koreki ezoyemba mais lelo est-ce que toko identifier koreki lesu ndenge wana pai mosusu meme bakoma koboya meme banzembo inspiré atindi nzembo biso nzembo eza elala mingi mpona nini bato mingi lelo soki otali na YouTube na tia banzembo mingi ya koreki kuna okoti na YouTube okomona ke la plupart ya banzembo ya kala yango nde bato balingaka koyoka mingi ya koreki elingi olakisa nini oyo ozoyoka lelo oyoki no nzembo oyoki mpe bavoi ezoyembama bien mais eloko wana oyo eza lokola neti manga etela na moi omoni manga oyo etela na moi na mango eteli naturellement na mango eteli na moi ntango ozolia yango ozoyoka biso nyonso tokola bakini kuna na baafrike toyebi ozoyoka groupe na eza ndenge moko te neti paipai moko boye eteli kaka ndenge wana ndenge wana ozolia bozoka eza mai ozomona ezomonana nango paipai ezomonana nango manga mais eza penza ndenge oyo bamanga ezalelaka te ndenge moko mpe lelo oyoka koreki ezoyemba ozoyoka mpe bavoi ya bien mais eloko moko oyo eningisaka molimo eza te na kati mais mutu soki ayoki yango kaka bavoi wana ezobima eza bien ozoyoka eza harmonie moko mpe na kitoko mais eloko moko ezozanga na kati wana yango namona mingi soki batieli yo nzembo ya lelo oyo yoki chorale eyembi koreki batieli yo nzembo oyo bayembaki kala ozomona eza na différence moko boye pamba te eloko wana tokomi kobosa nango tokomi kotala makambo mosusu ozomona yango na esika tozali na 2020 tokanisa malamu estce lingombo oyo eza lingombo akosakana nango spiritualité toloba mopart aspect wana ya molimo tokomi konéglige yango komi nyonso komi nango ya bonzoto papa lobaki bolingo mibeko misala makambo misato oyo soki bonéglige yango pasi ekosila te tolingi changement salama toyoka te lobi kuna bato baya na nzembo ya yo Jomak kebana yo Aizole bino Jomak na Kimbangu 21. Soko sepeli na video oyo, pe olingo tala ba video mosusu lokola oyo. Saboyo na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuno ko rater le côté ba message à papa de ngenda, musique kimbangiste, ba kilt. Makambo ndenge na ndenge oyo ko lendi sa kondima na yo, sabone na page na biso ya YouTube. Kuna en tout cas oko sepela oko mona makambo mususu nano monate parce que biso a to na système ya vérité polele sans tricage. Kimbangu 21. Kimbangu 21 is number 1. Vous êtes bien sur Kimbangu 21.
Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 21 ndio mambo. Vous êtes sur Kimbangu 21, number 1.